Matondo. Ya solo bande ko bana some kolo kongo bale biso banso na kata TV lo laka ya mvulusi kimbangu. Nkembo ya tate za kati na mabota na bino. Basolo te tata mpungu tulendo. Tata kalunga obisto bela kabutu na moi. Oya tinda kitata kimbangu la ntungunwa. Po ete akubikisa biso. Mena tango tozanga kina lelo toza kozanga. Reconnaissance epai na ye. Tozali kozanga botosi epai na ye. Tala likama. Tala likama ba blocage. Tala likama ba ndeko oyo toza koloba mikolo nyonso. Les gens oyo toza kolobela baza koyoko ndenge bazoka te. Po ete ye nyokomaki pona biso. Mais biso to reconnaître ete. Et lelo tosenga mpe ke tonyokoma. Tonyokoma po ete biso to reconnaître ki konyokoma na ete. Très bien noté. Sauf si vous avez arrêté votre cas. Na moni ndeko moko asali vidéo moko azoko lobele moni tata yo ya lobaki bona ka bandeko lo moni yango. Mota koseki ki astrage 30 ans de prison yo a comment bandeko peu de respect. S'il vous plaît. Ce n'est pas besoin qu'on va vivre na kata YouTube et que on a kata réseaux sociaux na TikTok. Bosaka biloko moko ke lobi ko kutele o trop cher na vie na yo na libota no mobimba bandeko TikTok ko futa yo bomo ina ote réseaux sociaux ba venture o sala e ko futa yo te landaka lukaka no yeba likamona zoloba gravité nango ezani bandeko soki biso tona biso na fimbo te tona mbelite tona cachoté. Mais tout ça koloba tout mena bino matoi pote bino bande ko bana some kolo Congo bande ko mona ke vidéo wana na mona ki yango na talinga bi ndeko bozanga ko yeba bozangi bo yebi bango moko ndele bino bolinga ko ndima o bango bakoloba ba yebe okasa Congo zo sakana nango kombo ya kimbangu ya ntongunwa kombo ya tata kimbangu bango ala kisa bango ba film yolbite eza cinéma zagene ka muto pamba tata apa voilà bende ko bana some kolo Congo na kuma tata Nzambi o to bela ka butu na moyo tata kalunga tata mpungu tulendo ya solo talimbisa ndeko wana bo amona ki video wana bo esluka moyo bo efasa ngo kaka bo efasa ngo bo tika yi so ngo beli boma na beli boma yi moko bo landa ete eza ya pasi na mawa biso to lobele mabete mais to lobeka ke non aluka ka biyeba azanani amoyindo lokola tata ya ko finga wana zape moyindo lokola ye ayeba bara sinna ye matondo voilà bende ko bana some kolo Congo ya solete bana bena Congo bana elonga bana bilaka les héritiers na benga bino ba héritiers bana elonga bana Congo bana elaka les héritiers du trône. Votre ère est arrivée. Ntangu ifweni pona bino. Ntangu ifweni pona bino bana Congo. Babena Congo, bana elaka, bana elonga. Ntangu ifweni pona bino boyeba boza banani. Ntangu ifweni pona koyeba bereto salaki dans le passé. To senga bolimbisi repentance. Nanani na tata mobate mokeli. Go senga bolimbisi. To sali mabe mingi to bosana ki bango. To bosani ba oya biso. To privilégier ki banani ba paya. Tala likambo to zala ngo to li nyonso ba paya to ndimi. Donc ba paya so ba yele biso nyonso ba ko la biso to ndimi yango. Oui ça malamu. Ba paya. Tous ba paya ko le kamé ba ndeko na biso moko. Koleka makila na biso moko tozo sande ba paya on même que muso zali bande ko na kalisi to yeba ti ba période moko boye vers les années 70 80 70 na Congo ezalaki mingi ba parents na biso ba mesana kile bazolo ba ka peuple congolais peuple hospitalier peuple hospitalier taki bala mike mais ce qui mo paya ya ndako na bino
papa to mama akosouhaité alongola bino na mbetu na bino te botika mopaya mbetu bono lala ta kuba ofina na mopaya mopaya tika tolengela mopaya bapaya totikela bango place balala nana yebaki yango te toyebaki yango tosibisaki yango bafamille ebele ya kotikela bapaya ndako ya kotikela bapaya mbetu e bapaya yango arvange oyo toviva lelo tokomona ke yoki mpe mopaya papa luka si olala te okalaki olala wapi yo hotel yango ozwaki eza wapi yo me biso bino tuna mutu te soki ayeka nono boyebikena bobongisele place bobongisele place alala na ndako boyebi état d'esprit na ye te botikika alala na ndako na bino na mbeto na bino balongoleka batie dra ya sika bateli tala lelo bandeko esika tokomi lelo likolo ya bapaya likolo ya biyamba peuple hospitalier ekoteya biso te ekokoteya biso te dans le passé oyo toviva mpo na bapaya tomoni bapaya ndenge bakomisi biso na mboka Congo ndenge bakomisi biso nsima na mboka Congo bapaya biso aka na koteya ya solo bana elonga les héritiers votre heure est arrivée ne reculez plus borekile so te bozonga nsima te bobanga te ntango na bino ekoki ntango na bino ekoki bino bakolo mboka ntango na bino ekoki bino bana elonga ya kosala nini ya kozwa responsabilité na bino na maboko ya kozwa responsabilité na bino lobaka wi nga naza prince nga naza mwana mokonzi ya bakonzi mwana ya roi Congo mwana ya mama Congo nakoki kobanga te bapaya oyo totikelaki ndako totelema tobenga na bango topesa sous confiance na mopaya moko lisusu bapaya te tozala bango malamu te bapaya tomoni baconséquence ya bapaya oyo toyambaki na ndako na biso esika bakomisi biso lelo na Congo eteya moko na moko na kati na biso esengeli sito yamba bapaya wana motuna esengeli lisusu bokoyoka bavile totieli bino na barealize makambo ebele tolanda yango bokoyoka ya solo te tokomonaki ya solo biso bana nzambe lelo aujourd'hui ntango na biso ekoki c'est aujourd'hui ou jamais ezali lelo oyo ekozala su te bolandanga na bokebi nyonso bakere na bino matondo balaki na bino matondo mpo nango matondo bo baza kotya mpo bayebi ke toyaka masekite toyaka kopesa mateya oyo mateya toza kopesa moko na moko na biso alandaka ayokaka oyo esengeli na ye atransmettre bandeko oyo baza na kati na bobungi oyo balingi koyeba te isafa tolembi makambo kaka kongo tolembi mingi babaya mingi balemba badécourage papa ebonso biso so décourage totikeli bango ya Congo te mpo bango na stratégie na bango tolemba nga na yo tolemba biso nyonso tolemba bazokontele biso minute me tata alobi te bana na nga basi balembi comme basi balembi baoyo baza na makasi tikala sekue bango yango tosekue biso tolemba te totelema ngwi ntango ekoki tata na bankulu bankaka badivinité na biso batelemi bazongi batelemi makasi les venants sont là baye ebele na kati ya Congo na bavile nyonso bazongazonga tosibisa bino boyebi yango nyonso alors nzambe ya bankoko na biso oyo biso nyonso tozali koluka toyeba azosala nini na ce moment aza kosala parce que ya solo ke ye pa telemi mpo ete abikisa biso mpo ayebeke tolembi bana ne balembi bakoki bitumba oyo te eza niveau ya bana oyo te bitumba oyo eza niveau na biso te anga na yo te me tobandi koakompagne tobandi kobelela mpo ete nzambe atelema mpo ete tata atelema mpo ete bankulu bankoko batelema mpo ete tata kimbangu ja ntungungu atelema batelemi e bandeko yo moto olembaki nzoto yo moto décourageaki zongela liti
zongela lit zongela bitumba na yo zongela minute comme ya suka to comme na to bimi dia la tunnel lumière tout est molili tu peux traverser ta moko là là yango emonani déjà botala bilembo toza kovivre nango lelo botala bilembo aka adverse botala bilembo aka banguna position na bango eza nini botala ndenge bazolela botala basine du temps ne trompe pas ndenge balobaka bazolela yo bolela susu ntango bango bazolela porte balele saki yo mingi alors tata atelemi bankulu batelemi alo te bana biso bakoki bitumbo te bango baintervenir bazobunda nabela bina video moko kalanga bitumbo ebundaka na molili soki bomoni yango bokoloba te po nzambe abundelaka biso bitumbo oyo eza niveau na biso te bitumbo ezobundama na kati na kongo mais ezobundama na ndenge ya molili spirituellement biso tokomona ngo na nzoto tozomona yango te oyo bitumba tata aza kobunda abundi na Ukraine atindi bango bakende bundi na Ukraine mpona koamortir bango nalobela bino apusi bango na Moyen-Orient po amortir bango hegemoni na bango esili era verso ye tata oza kose comporte ka lokola ntango era poisson nazongelaka bino wana mbongo na oyo ozomona tozomona te mama yo mutu bafugimisaki osambelaka bafugimisaki bapesaki yo bachenete tangaka sambelaka belelaka boye moto babato bazobelela bayoka bino te eseli leson te eteyi bino te ya koyeba pardon naluka naloba oyo yanga mpo oyo balembi yo te omoni balembi yo te no balembi bino te baoya biso bankulu baoya biso bankoko baoya biso tata kimbangu na ntungunwa mama kiba vita ndona bankoko ya biso balembi biso te omoni ya yo azali kaka ya yo azali kaka yo oya banguna ayaki atotire biso anyokoli biso soki boyebaki te atotire biso pendant des siècles boyebaki yango te bovivre nango oyo abino atelemi sikoyo voilà oyo abino atelemi alors malgré que ya solo baancetre ya bino bofingaki bango boinsulteki bango balimbisi bino bofingaki bango bobenganaki bango bokataki baninye na bango me bazongeli bino abi te bano soki olandika lofundu na bango lolendo na bango monguna makasi koleka bango monguna azosangana na bana na ye liloba moko me oyo biso bana baza divise mosusu aza na kota monguna mosusu kota bankoko na ye mosusu kota bankoko ya baindia mosusu kota bakoko baarabe mosusu kota bakoko ya bagrek pardon bolibisi bana baza kokabwana bafaiblir bango ko bafaiblir bana tosala nini te tokota bitumbu bango bakokango te effectivement tokoki yango te baye ko intervenir. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-là? Et là que la bus en ce moment-là, tu peux savoir ma tondo, tu encourager bango, tu senga bango bolimbisi. Mado si alimbisi biso mais tu connais ka kolono bolimbisi bankoko, bolimbisi. Na mutazon le bateke o le kana chaîne. O le kana ni no senga bolimbisi te. Soko sala ngo etali yo moko. Soko senga bango nego senga na soko fingaki bango na mona polele soko senga pe na polele senga bango limbise faites-le bu finga ki bango bu nyokola ki bango bu totira ki bango bu traisa ki bango elelo ba limbisa ki bino le bino moko bu seki vous êtes conscient bu ebelo ko bu sengle bo sala c'est à chacun de vous tu obligé mututé tu forcer mututé bo sala. Le sayango, me m'appelle Dalapo, me m'appelle Munga, me m'appelle Penayo, Zarane Penayo, lui, oyanga mo bundeli, oyanga mo bundeli, na kuba bankoko langai, oyanga mo bundeli, na kuma tata kimbango na ntumuba, nde koko salere te mutako sayote.
Ce que vous avez conseillé, que te bolanda biloko wana te, akufa na ye, bolanda te, akosi yo, yo seke to kosi, et bon yo sangana kenala na koko, oya mopaya kuna, yaza vivant. Tous les gars, koko zone belangana landa, aza vivant. Tangela nga sika ine yazali. Matongo. Voilà bande ko bana somme kolo. Kongo ntango fweni, na vous sengana bien toujours vous observer les signes du temps tout autour de vous. Banguna la bino basana bobangi. Banguna bandoko la kibiso. Oba comme c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui, basana bobangi. Les grands secrets là. Bolanda, boka secret. Secret zanini. Bayebi que c'est fini pour la bango. Mais balingi bakende na ba oyo ba ignorant parmi biso. Bakende na bango longo balimwa na bango. Et si vous n'avez pas na bango, chaque jour, ça va se benda moko. Ba commissaire lesbienne, ba bendi moko, ba commissaire PD, ba bendi moko, abaniko teka milimo bande connaît pour ko jouer ka ba rein, ba organe ya nzoto. So ba bendi moko, ba commissaire criminel, assassin, ba bendi moko, ba commissaire traître, de kolambongo, ba bendi moko, abaniko trahir mama Congo, abaniko torturer mama Congo et si on pas na bango. Mais à un moment où biso na bango toko bunda pe na nzo ko bunda ndenge nini to bolela milimo na bino ba zwangote na 2 minutes ba zwangote ndeko boy de biso tout ça na 1% sur 99 1% bosunga biso to benda to kota to bata 2%. Tu as vu que c'est impossible comme mêlé, tu comme 10%. Mais impossible na maboko nzambe ezate. Mais tu sengi que tu senga muke pour te jouer mingi. Na muke tu sengi avec votre aide, tu comme 2%. Il y a bien na Congo. C'est plus de 120 millions de Congolais. Le 1% autozali, tu en as besoin de 2%. Yakoyeba bobiso, yakoluka tata, yakoluka ndenge nini bankoko na biso, to benda bango, na bandako na biso, to tambola na bango, to zala bango elongo, pote bako seplepe bakase. Eko pesa bango encore mpefu. Eko pesa bango encore bokasi, yaloba, bana bakomi soso. Bana babaki Samir. Bana babaki Samir Sengo. Biso pe ale, to bango ko tinda pe bango tellement. Pour ceux qui yo na libota na yo la personne yo doit tala nga mama to tata yo na libota na yo oluki bankoko na yo obengi bango e ça bon c'est non ay abosa na bisote e kasi yo tu yo ta finga ki bisote yo ta ta bandoki te abengi biso e tierto yo ke nanu abengi biso pour boli bisi ça et ça la makade na zo de la bino e si bango ba sele bazo tala yo eko sala bango esengo makasi na kata libota wana bazali ba oya yo bakenda na libota na bango mobimba eko sala bango esengo ya kotala te oyo mwana kingandi te oyo mwana ya matondo te oyo mwana papa panzu te oyo mwana papa wembo te ye ya bongwani. Oh la 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 la. Enza boya. Epai bazali bako tsepela makasi. Bako sala kubo fete. Surtout na yom do finga ki bango. Bako sala fete. Mwana na biso akiti motema biso ekozala sengo. Pona biso no supporte ye koko na yo. Akoyoka pe manobo ya yo na kati ya libota na bino akobenga bankoko na bino nyonso bakenda. Nous sommes concernés. Nous sommes tous concernés. Mais c'est évidemment secret mounene. Makoya bango nyonso. Toza concerné bitumboyo. Tala ni nyoko libana. Tala bazo nyoko la bango. Mwana na biso azo lobate. Mwana na biso muso aye. Tala mwana na biso o aye biso atala dernière minute. Ye wana ye. Toke ngo segode. Bakoye ebele. Ebele ona bako sala. Bako songa biso nyonso ngana yo. Parce que dîner pour bitumbango et que ça la makasi. Bitumba wana tozozela ko lekaka na Congo dans totila. Bitumba wana bankoko na yo bakobundela yo
et qu'on le la Congo dans tout et pas mon société. On a vu tout le monde Zambé, on a tinda bango na bango, bazo betana pour amortir bango. Pour te dire, on va se la biso ma bé encore plus. Cap 2030, 2050. Bonjour, Rango sérieux. Cap 2030, 2050. Bon milengele nango. Bon lukakala oya bino. Ba undele bino bitumba. Na cap 2030, 2050 dans 4 ans. Kaka na 4 ans. Si on a belle la bango te baman bano mama Congo. Et que ça passe pour la bino. Bon lukan c'est là. Si on a un côté là. Nani a côté là yo na tanga bitumba. Ba lukate. Bande ko wazawa piere. Bande ko wazabi tume côté là ndako. Ndiko nani. Liboso ko za de bankoko yo. Oba ko tene babi. Mona bisote. Abele ça le kama. Azali bele tene côté là. Koko ayebi yo taku ya côté là. Otide koko comme les soge marché. Soge lik. Soge nani. Comme les muso baksami azate. Ka koko lik. Koko marché. Koko Philippe. Koko André. Koko bana bandeko. Ete abiso moko na kati na biso ayeba ke si c'est bongwani et commune 9 et si bongwani na tango bongwani biso plutôt ça déjà président to baké et c'est bongwani ndenge ba lobaki ndenge tata kimbango na tuna lobaki mondele akokoma moindo akokoma mondele et c'est commis na lo posote na nyonso pote plus oyo ya pasi ya mabe batiaki biso. Siko bobangi na bango ezali to baluka boye biso to koma na bisengo o ba boto la ki biso e bango batika na pasi o ezalaki ya bango ozoka ko banga na bango yango wana to expliquer monde to na biso me yibia to le monde nini pasi na bango yango wana. Comment expliquer au monde que bazaki riche ba pays riche trop riche, très puissant. Et c'est ça l'indégéné. Ba papier ya bango. Nyonso, bango ba décidaka. Communauté internationale ba bureau ba nini nyonso, ba organisme nyonso, bango ba na tête nango. Si on loko ni salike, embongwana ba comme na pasi, bango ba lingaka, bise wa lingaka ko bunda, ba lingaka ko bomba. Et siko bango ba koma ke lo, hayi bato ba bomba biso. Ba ko limbisa biso te. 10 millions de Congolais autoboma. Bayebi yo yebite bayebi otozolo boy ko banga na bango ndango wana o nyuso boma na kati na mukili bazo banga vengeance ya makila bato wana ki makila bato ne venger sur bango bobundi oza kati na bango liba sala babunke bakini ko bomba na e pa tata babomba na haiti atali kelele atawi ate kote na profondeur ya combien. Et pas tata ko bonga na obomba na ndenge ni babomba na tata te soma ni kama na bango ndango wana ko basalaki mabe na bana tata pe tango koki pouvoir na maboko na bango so bana ngo o tata baza conscient bazala manipuler te voilà tango tozo ko l'examine pour être tata na besoin ya ko yeba moko na kati na biso. Oh, il y a sa responsabilité, na mentalité, na comportement. Moi, non, à créer un déconnecté, à côté comme un déconnecté. Si tu peux cette responsabilité, voilà ta autre collègue ça. Oh, bah, monsieur, bah, l'embaki, quand tu ouvres, quand les bisingaye, ngai, na sina lembi, na bitumbango, on continue à le sujet na lembi na sina cotiser mingi na sina côté ma groupe belé na jouer le côté na kansaki na comme ministre na kanza comme député na kanza comme président ta eleki mingi te na baye na ngango tata loba senga bolimbi na mama Congo limbi sanga na bukia lelo oya koyoka nga o azana kati ya kawana yo moko senga bolimbi na mama Congo limbisanga nazalaki na yo na beko bundela yo mais na décourageaki limbisanga zongela bitumba na yo zongela poste na yo okinga ndeko boyokinga zongela
on regrette encore plus tant yo perda ki wana que qu'on a trop oza écarté keba senga bolimbisi ndenge balobaka tubela senga bolimbisi tata limbisa ngai bankulu bolimbisa ngai repentance nde ozongeli place na yo oyo esengelaki ozala soki esengelaki ya yo te eza ya yo te mais soki ezalaki ya yo sala un effort on ne sait jamais. Voilà, ben de comment on somme le Congo, il y a solo manifestez-vous à ce moment ici pour la changer cap, pour changer camp. Il y a koyeba, wapi la kosala, comportement ngai, mentalité. Ndenge nini, o bango ba sala ki amabe pour ba aliéner ngai, le longa na comprendre ngo. Matodo ba ker, matodo ba like na bino, bande ko ba so koyoka biso ntango yo, ya solo, matondo pona bino. Alors, ben de Koban somme le Congo, Tokei nano sikani ba bungisa biso na yaka na rappel na biso ezalaka kake ko rappelle ba ndeko. Bomoni ko bunga. Bomoni se ba bungisa biso. Ba bungisa biso na mingi se ba bungisa biso to yaka pe wana totala. Comment ba aliena ki biso ti to koma na niveau ya boy. Ti za comment et lo konini et ça qui peut to koma na niveau ya boy. Rappel, hein? Vous êtes prêts? Allez, Matondo, observez bien l'image. Hein? Allez, on est parti. Qu'est-ce que l'on fait arriver là? Qu'est-ce que nous avons fait dans nos têtes? Quelle aliénation de Kolongaï d'observer tout ce monde comme ça. Et là, on est là, ça qui est pour nous comme certes comme on. On est sûr que ça allait le bambi. Quelle aliénation? Mon so. Le lot, bon, bah comment? Oh, ni bazo salamo. Oh, bazo fuka manini. Bazo problème keko. Oh, et on va dire que na même kana ko fuka mele kekote. Bazo bon nyango. Est-ce qu'il y a tout? Est-ce qu'il y a tout? Biso baza nanu yango wana. Nous sommes là. Ah, wala ba catholique te yo tanisa. Ata oza musulman, oza la katama solo wana. Ata oza protestant, wana katama solo wana. Pentecôtiste, armée de sali, mpevia longo, Jova, nini, boza na kati wana. Boza na kati wana, sudu yo moyindo, oza na kati ya masolo wana. O bakanga biso boy. Bakaka, o bakanga ba chaîne, kumba, bakanga ba nkoko na biso. Yo oza na lelo na kati nango. Mais en 21e siècle, à l'ère du verso, Ndekonanga, Longwa, Bima, Lukanzelo ya yo, puissance na bokas non dango. Talani to landango. Passe na passe, bagarda biso, na kati esclavagisme mental, spirituel. Et ça continue. Matondo. Voilà ben de comment on se met Congo, on a kanisi pour comprendre mon monde yango, yon tobiga que chacun de vous a de la précaution, ayeba. Wapi sikanini azali esengela ye asala nini pote aluka bomo ya ya solo nzele ya tata solo nzele ya tata oyo bankoko na biso babele la kiye tata mputo tata kalonga tata kimbangu ya ntongonwa mama kibavuta ndona bamona kipasi pona biso pona ngana yo pona Congo dans toti pona Congo dans toti la mais na histoire be fasa bango mais Congo dans toti la ibana banda va bango ba sala biloko na bango ba koma no ba sala mais pour la nini ba koma ngote pour une bonne guerre esengeli biso to ba aliéné pour te bango ba aller devant la biso suprématie domination o ba bengi l'hégémonie occidentale mato. Alors mes chers amis, balance me ko Congo tokei na katina actualité na biso makambo za koleka na katina Congo dans totila ya kota que biso to ya kona solo ke to benga bande koma to ipote ndeko na ndeko ayeba wapi sia to kende esengela biso to kende wapi to sala nini. Alors
tolobi te bandeko o nyonso ezako leka na kati na Congo dans totila bandeko belé baza na kati na bungi baza ko yeba teke situation toko vivre na kati na Congo na profondeur basala kango bayoko kiango bayebaki alors balobaki ni. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différents frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Maintenant, c'est ce qui se passe chez nous. Et là que j'ai collé chez nous, il y a un basala. Différence des allées, Toto Sarate, tu as soumis, très soumise, très soumis dans ma Camboyo. Soumission totale au Congo. Soumission à 1000%. Soumission. Tout ce qu'on va préparer coup et le Congo, ça se passe maintenant. Pour le cas, avant l'époque coloniale, elle va s'angana qui bango nyonso. On ne peut savoir une référence. Boluka, na carte na PDF, na wapi, na Google, sobo beti. Les accords de Sage de Sion, le protocole des accords de Sage de Sion, il y a où dans la carte. Makambo nyonso oyo, et dans la carte protocole des accords wana. Oyo ba Sage de Sion, les sionistes, ndenge ba salamukini, ndenge ba sala ba branche na bango ya uni, ya ba banque, ya ba media ya nini, ya ngoyo. Et dans la carte wana. Et alors, nos frères, nos sœurs, comme ils ont peur, bago banga, comme banga dans la carte na bango, faut pas se soumettre. De peur que bazanga kibokundi, ba perdre. Azotala bango bazolo bagandona ngana kolia bango ngana battre kibokundi ngana tika na obéir à français, chez ba ko longola ngai awa. Mais non le bela kabino. Na lobe la kabina beta bino to na beta bino mato nzete moko bako buka nzete ya kombo moko ezana valeur te bako buka ya tout moment mais ceux qui ba nzete wana ba branche etel ba brand wana eza nyos bako buka ngote ngala ngote séparer les ba séparer bino nzete na nzete bako buka taka mais ceux qui vont ensemble vous allez vous yokane, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez? Le bouka bino moko moko? Ben, je vais aller, le mumba, il doit télé, le biso, le mumba, kat. Nani wana sali ko télé kuna, oya kuna, tak. Nani wana sali ko télé kuna, Sankara, tak. Nani ko télé kuna, wana, tak. Ne ceux que vous allez di boke moko kubana, même la carte na Congo dans Totina. Bloc wala, Congo dans Totina bino moko. Bako bukate mali simba maka yazana kati wana te azana kati wana nani wana azana kati te